Regardez ce qui va se passer ici. Toto banana kombo na yo. Ekofo. Pardon? Enoch Ekofo. Enoch ozana âge nini? 28 ans. Et puis osala nini na vie? Naza artiste et staffeur peintre. Ok. Na temps libre na yo, ozo sala makamu nyonso wana te, opasa yango kosala nini? Na pasa temps nanga na sport. Sport de contact. Ok. Tango kasi ozo yebana na mwasi, bozo solola, ba qualité nini yo lingaka mingi kokute pa na ye? Bon, ba qualité ou na linga mingi pas moi la mwasi azala tendre et à l'aise paniqué te. C'est ça. Ok. Et bon kasi ba défaut. Oyo donc soki okuti eza ko beba, olingi komona te. Bon. Défaut nga pena na linga pena te dans la linga te makasi ça tromperie. Ouais. Yango na kaka? Ouais, yango nde pena isala pena ke marambo beba mais o etikali izala nango maîtrisable. Ouais. Ok, merci. Ouais. Donc, n'est pas ma fille, on va passer le ballon de bango. Tous ont raison. Ce qu'on l'andanga à Waboué. Comme on a eu na âge? Comme on a eu, j'ai 23 ans. Merci. On passe le ballon na pour anini. On a passé le ballon parce que à l'objet Kalinga basi baza paniqué. Mais en le voyant lui-même il est paniqué, baza lesté dans zo le ballon quoi zo bang abisso donc c'est un peu ça. Et on a raison n'a pas sur le ballon. Merci. Azaba jara basolingaka? Bon, rien. Et cause la mouké ils ont des photos mais skinny azala pena forme mo boy. Azala attaquant ils ont pena que ex na mo so moni faut sentir pena que oui na zu mutu mo boy bien. OK. Merci. Toyabwe. Kombo na yo âge na raison au passer le ballon. Comme on a Amanda, Natana 24 ans. Na ninga vraiment trop du bail la boîte. Ya nini? Ya Luc a boîte. De toute façon, Azalili, il s'est passé na on até. Luc a ozo le belezani. Façon, tu vois, dengue na ye. Ils ont comme ça qui n'a cher côté. Bon, mais quand même, ils ont tenu à chaque jour. Ah, même pas. Tu as culotte, tu as pantalon, nez, ok. Et tout. Raté, pardon. Azaba jara basolingaka? Bon, Aza Kitoko, Aza à la mode. Le problème est que Aza trop exigeante. Donc, écoute, ça trouble fort. Ouais. Ok, merci. Toyabwe. Kombo na yo âge na raison pas sur le ballon na yo? Kombo na Raïssa, on a 20 ans. Au tout court, na CPI na ikakati. Hello nine tuti yote. Premièrement, nalingaka imbela mikusete, mukie pété. Nga muko nazana mukie. Nalinga soso mutaza mukie, ça me va pas. Et il dit qu'on n'est pas calme, on est un peu paniqué. Muko, premièrement, il n'est pas calme, il est agité. Un peu ça. Bon, le but est que bino boza panika linga ne basio bazala paniquer te. Bon, quand on a paniqué, na panique à chaque fois. Voilà, c'est ça. Merci. Raissa, soko moni quelque part, ozo mwata pono solo la naye, mo li sola bolingo. Bon. Raissa azana bien, ndeka na utoloba. Cause skini ils ont habité mais moi ba forme pe et comptara na ba critère na. Ouais, c'est un peu ça. Merci. Toyabwe. Kombo na yo âge na raison au pasuli ballon. Kombo na Rema, na 22 ans. Na zwaki temps ya koyoka ye ti suka mais nyonso obi na comprendre te on n'a pas soli. On y a répété eloko, eloni no comprendre te. Nyonso lobi na comprendre ta lobi mbango en fait. OK, comme quoi kasoko tu na isiko. Lobi basi alinga basi bazalaka à l'air atende tina ndenge nini. OK. Bon. Tant on a la panique eza ba genre ba film sur ça qui usana ba master topé na restaurant terrasse ou les à se baser na conversation bino balé ya remonter la par-ci par là ba biseka c'est ka de ba bilo mo bon donc cause la ba maîtrise mo mo charisme mo ya bana basi na bilo mo bon. En fait nazaka agitation so naza entre ba mythes ça na ba camarades na toze s'amuser. Wana non za la JT mais tant aux ans pourquoi ba camarade baza ezaka bis entre nous deux parce que ba camarade wana ouais raison pour laquelle le bec comprendre ngate na lo bela tant aux ans ba camarade na yo wana komi
entre bino nalobi la siko na batemps oyo eza ke mwasi na mobali bapartage bamoment mo boye camarade ozata ouais naolobela bacamarade te naolobela Entre nous deux, altitude ya mwana mwasi azala trop te paniqué na baplace moko eza ke toza par exemple nde nauti kocité restaurant terrasse baplace moko ya barencard quoi. mais na minute ana so présenter nga blague na komara paniquer te ozo comprendre te non comprendre yo donc nazo na ba ka mususu ya ka fo mutu azaka paniquer mais Ouais, mutu za bato eza te tout moment ka oza paniquer na baka wana basurprise wana mutu nyonso tu azwaka panique baémotion moko boye naolobela sikoyo na bapanique ya bafille oyo bazala na bamaîtrise te na baendroit amoni baaspect différent ale bandi kosagite. on comprend sikoyo ok merci aza baguna ndenge auti koexplike sikoyo pas trop mais so na longo littéralement toza taille moko en fait soki na obima na chéri nanga nalingaka moi na tsa moi batalon moi banini mais dans leki na molai ça va pas. merci aza baguna Même pas po ani te en visage découverte aza pena kitoko mais na remarqué aza trop artificiel donc abombami na sa maquillage makasi bo kitoko yo lukani fa ba kaza mabe maquillage nde sali kitoko. Bon, désolé. Obombami na sa maquillage. Kitoko na opena ya solo ezomona na pena makasi te. D'accord, merci. Ouais. merci to pusana boye kombo na yo âge na raison opasoli ballon Kombo na ngai Judith na 24 ans. Na pasoli ballon po aza mibale bataille nga alinga te. Premièrement, kotambo na physiquement boye mpona nga nde nalingaka bafaso ya mibali namoni mwa moke. Na pasoli ballon. merci aza bajara basolingaka Aza genre ya ba meuf na lingaka te parce que na préféra mwasi azala libumu plate et moi dessin oyo elakisa vraiment ke différence ya mwasi na mobali mais namoni aza trop droit. merci Ouais. kombo na yo âge na raison opasoli ballon Kombo Rit, naza 25 ans d'âge. Raison na pasoli ballon na ngai eza que ale mobali ya bagu na nga nde nalingaka. Parce qu'on a pasoli ballon parce que aza artiste. Nayebi ba artiste bien. Ba artiste bazala trop loyenge. Abando soinisanga kilikili na basi. Po ye alingaka loyenge alingaka brutal te. Parce qu'on nga na ndenga kibombanda na ozana brutal. Yango moni na raison nga na boyelie yango wana na pasoli ballon. merci bino baartiste boza mobulu Bon, namoni neti à comprendre art oyo biso tosalaka te art oyo nga nasala eza ba art ya média te oyebi baplafond oyo batiaka na barestaurant basale de fête na bandako eza na balumière caché yango tobengaka staff donc nasalaka peinture nasalaka mpe staff eza staff ya matalana te comprendre. Ndenga bon parce que pour être artiste non parce qu'il faut faire comprendre bato qui na sala ka boye na sala boye oyoka ndete oyoka yo aux artistes non aux artistes ce qu'on a sandé c'est que aux artistes baza ba boulot makasi ngazi kona za film boye so na moni mbana ndesi na bomi siko na ndenge siko oyebi ki artiste oyo asalaka aza baguna yo quand même bon pour la baguna lo beja ki aza baguna nga nde azana linga mbali bazala mais pour na ki artiste na kande mais biso déjà que eza ndenge yo ozokanisa te eza différence sikoyo te ane bien ouais bien merci aza baguna yo carrément carrément mais problème eza que aza trop na confiance na ye moko te parce que na relation ezala déjà tant déjà moto apprécié comprendre que yo nde okomi la queen non que soit la queen te excusez parce que totambola na bawin te na bahôpitaux donc par-ci par-là tokutana na baqualité mo boye yo moso otie mwasi na yo bato mosusu bavote mwasi wana mais vu ke nga déjà naza aveugle na boto nga na dragaki déjà dès le premier jour na occupé su nyonso wana tout nyonso wana tout te esenga mpena ke yo mo mpe mwasi oza mpe na baconfiance mo ya bamarke wana ke oyo aza ya ngai atikali yanga c'est ça.
Merci. Toyabwe. Kombo na yo âge na raison au passer le ballon. Kombo nanga Patricia, naza na 21 ans. Et raison na passer le ballon, ils appellent KO madame alobi que aza artiste. Mais sinon aza n'est pas mal. Eza nonka yango wana. Hormis ça aussi, je trouve qu'azo bégayait un peu, tu vois. Et il y a le alingaba so basekate. Ce qu'on a boye, on peut savoir pour ça c'est quand. Et on peut savoir non nga pour ça c'est quand wana. Mais hormis ça aza pas mal. Merci. Et bon kasi pona yo, aza bajara basolingaka? Ouais, aza bien, aza na terre bien, et puis azo loba bien, aza très à l'aise. Nandenge moi mimoni que aza immaîtrisable, nga moni déjà qu'aza maîtrisable. Donc, namoni défaut te pas na, aza pena bien. Merci. Merci. Toyabwe. Kombo na yo âge na raison passer le ballon. Kombo nanga Viviane, naza na 22 ans. Na pasoli ballon eza premièrement mpona ndenge azaleli nga na linga mobali aza mwana masse nga nakoleka ye na nzoto te donc na ndenge makolo j'aime que on sente que naza na mobali, vous voyez un peu. Sinon mis à part ça il est présentable aza pe bien azosala pe na mosala na ye ya bien, donc voilà, c'est un peu ça. Merci. Aza bajara basolingaka? Bon, apparemment aza kitoko. Aza pena kitoko, mais apparemment bien aza kitoko. Apparence na otala boy, toi pas kitoko moi si na otala. Ya on a vu apparemment. Merci. Ouais. Na aspect physique ozano bien, mais est-ce qu'on a ba critère on a lingela moi ça zala ndé aussi mbate, mais ozano kitoko. Merci. Ouais. Merci. Kombo na yo âge na raison au passer le ballon. Kombo nanga Monica, naza na 23 ans. Na pasoli ballon nanga parce que koyo ka ndengo zo bande zo banga. Habité et tout. Ça c'est là vraiment on a mis belle bonté, tu vois que non. Akuta le bosso muntu mo comme ko intimider ya zo banga. Merci. Aza bajar no? Bon, ndeka na oto loba. Na linga mwana mwasi azala na mwa dessin. Akoza ne mukeli kolo na sepe azani munene marasti mais apesaka déjà forme mo boye o to benga forme guitare. Ouais, mais azana est bien. Merci. OK, toya awa kasi boye. Oh là 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 là. Bon. Yakana ngai awa to koki kozwa kombo na yo âge na yo pe. Kombo nanga Daphné, naza na 21 ans. Merci. Tomino zaka na ballon na yo. Okoyebisa ngai po nini obombi yango? Nabombi ballon nanga parce que elo liboso na sepe na ye aza courageux po eza facile te komona ba jeune ya lelo ou asalaka ayebi ndeni baluka mbongo eza vraiment rare na kini ya lelo elo liboso garder ballon nanga yango wana parce que aza courageux, mais à part ça kotala ye boye aza genre nanga te. Aza vraiment genre nanga te. Ballon nanga na bombi yango juste parce que na sepeli na courage na ye ayebi ndeni balukaka mbongo. Et puis des deux aza mwana mukie. Ana 28 ans, ana 21 ans et simba te. Nga linga mobali photo zana écart ata 15 ans, 13 ans. Donc pour nango désolé. Sikoyo po ni to pasola ka mbala moko. Te na linga ki na en fait na ye bise courage na parce que na sepe na courage na vraiment eza rare na ba jour na biso comme na mwana mobile à 28 ans azo salaja qui peintre qui designer eza rare parce que mibale lelo ba koma plus kola ta téléphone ko impressionner matalana mais ye assez basé na métier mo quelconque. Et là, c'est qui na garder ballon nanga pour na féliciter, mais en tout cas komi tia na relation na e wana penza et simbate impossible. Mais obi ke ataso pasola kiso na yake pa na yonga ozape opportunité wana ya koloba makambo nyonso. Te nazaka na poso yebisa ngona suka pour choquer penza te. OK, merci. Aza bajar no? Ndeka na lobaki aza na bien mais bajar na ngate. Même si yebi yo linga ba skinny te hein ou linga genre ba puchunga na skinny. Comprendre ndena lobaki te okoki oza no skinny. Ah? Mais o sala taille moko ezaki à tout uni ba no comme sous ba biso elengia dessin on ezala pas ba chéri. Un problème tito. Merci. O pusana ndamu awakasi. Bon, malheureusement pour na yo
babalo nyonso to ekei me nangi nasenga merci na ndenge oye na émission na biso lelo so nakozwa micro na yo les filles tokobetela ye maboko merci